Merci. Oya yo tosili koyoka yango toke rapidement et pas ya maman misé au pesa biso oya yo 2 minutes na rapidement. Namoni micro ya maman misé eboto nazali awa papa na ngaza mbwana. To se voiler la face te. Église est sainteté. Normalement église quoi que sainte. Mais église est sainteté. Maman egeta wuti ko lubangwawa. Po église abikisa Congo. Eza mosika likamango za na vraiment et bomba na kati. Po ba confusion na kati église eleki mingi. Bitumba kowelela ba makambo ebele. Bazo critiquer église mingi, makambo mabe mingi ezota na ba église ezobima libanda. Siko Congo po ebika ezali kaka likambo ya Congolais, peuple congolais azwa conscience. Atelema. Atika nde mabe na ye wana kozanga bolingo na kata motema. Alinga mboka na ye bongo nde Congo ekobika. Nazongisi maloba. Merci maman Miseli kamona conscience tozoke na kosili sa awa tozali kaka branché na 3x www.radiolisolo.com tokomi vraiment na lombango na minita suka na pesa rande kwa na ligne awa papa mawabi apesa oya ye conclusion ya suka comme ça papa mawabi ozana 1 minute ka lokola yoza na téléphone et puis na kopesa na maman Misé et puis ndeko diana sokoza loba koloba et puis ngana ko tirer conclusion donc rapidement Papa Mawati, est-ce que ça la conclusion une minute on peut ça na bana ya Congo? C'est-à-dire que yebaka. O tata ale bi o peso mbata na le ba yebi proverbe suki sakali kambo. Ko pesa mbata na chico ya droite ko tongisa. C'est pas que peso mbata. C'est pour absorber Otala nini okoka mata décision yo mokote mengambi montaza boka mata décision izali penza mbatate puisque penza ko yiba biloko yo otala ce n'est pas toi prendre la décision mais décision ko ya ebandi lelo makambango kila kumosi voilà ni kamambo ale kila kumosi vumbula kumosi babete na gauche babete na droite kila kumosi vumbula kumosi tata wana soka yebite soka zali mutia ba Kongo te ayebaka ti mwana muntu munabingana mwana mfa munabiminga mwana mutu bakoteya kaena ba proverbe to na masese yango nde papa mawati usikoloba ba proverbe donc mbata oyo papa mawati merci merci donc Papa ayam ko musu to discuter bien émission Sili. Merci papa Mawabzi conclusion les alaika ka moko. Ba peso le boko na gauche, peso sur la droite et l'inko ba teke mbata physique. Donc les logiques bisonyo soto apprendre était papa Mawabzi apprendre biso ke ezali yeba komela soyi. De place oyo toke pa ya maman mise soko sili singende ngara tomboli pona conclusion. Maman mise à vous l'antenne. Papa Zambwana. La conclusion peut-être na ko loba pour na lelo en tout cas na regretté pour na vraiment retard. Merci. Comme ça à moins que na mise suka pour na pesa que chance au reprendre parce que les kamoti ko la conscience papa Mawabi a fire back a bois que le sous bombe kuna biete keba mbata na gauche mbata na droite ezali mbata obokanisa kate me yeba comme la makila peut-être les kambona za ko senga tribunal kende na juge mais yo ko zo action te keba alléluia mama igete na pesa antenne kuna allô de commissaire olingo répondre kuna bien linga pesa pesa mama igete kasi mama igete pour l'antenne kuna alléluia na pangoli nzambe papa na ngapo na lisolo ya pokwa mwaleta la kibiso bo mama la mama nyonso bazonga kati na bonzambe valoriser identité ya femme eza aza te nzambe aseyo mwasi apesi na bolo mibale suki monoko eza na nzoto oyo pambolami biso bamama nzambe asala biso toasuya ya lipamboli yango bamama tozonga na kati ya droit chemin totambola na kobanga nzambe ete nzambe asunga mama na biso esimbama tina ye moko akamata biso na mokili oyo pe koneta ya biso kaka likonza likolo sans plus tarder vraiment nakela kobondela mwa 3 minutes mpona koconclure biso na biso ya pokwa mwa lelo tobondeli nzambe
conscience pour Marlo. Tambola papa na biso tambe, maman misé papa auto. Tambola papa na biso bengi na ndia téléphone tambola de écouter bien sur les portables. Tambola papa mbalankoni. Tambola bande ko ni parce que il faut na kolanda biso na pour Marlo. Cher Saint-Esprit, banda ko kota kat na peuple congolais. Banda ko so bonzambe kat na moto. Oh Yesu. Sunga ba mama balandi divin oyo. Oh ni sali ko kado jisi ki bo mama kenzambe na butale lo nzambe. Utana na ye. Zongi sana kat na kwa chemin. Azali mwana yo nzambe na bomoy. Oh Yesu. Tambola radio di solo de musique. Tambola ba travailleur nyonso ba animatrice, ba animateur, ba intervenant ba pour apporter un plus pour la paix pour la société. Maintenant mais toute puissance au monde des ténèbres. Et on a connu sa radio. Et on a connu sa animatrice, l'animateur et on a mis et sans effet. Moi on a mori mo santo simbanda kwa moko na moko brancher qui radio di solo. Banda ko changer, banda ko restaurer ba vie na biso. Piquete ba mama nyonso ba sur la carte na bonzambe. Ba ba mama lokola Eve, moi si à Yambo qui est quatre minutes, là on a pas voulu prendre chemin de l'eau, on a dit gloire, honneur, louange, à toi l'éternel du planète. Alléluia, alléluia, amen. Merci maman Igete, wana yo conclusion aussi ko pesa na prière on tondimia mais conclusion rapide ngana ko pesa pas sur base ya oyo ngai na kanelaki mais sur base ya statistique na sali 5 balobi ete likambo ya Congo ezali ko concerner bonzambe te mais ezali ko concerner conscience na travail oyo ya bomoto kaka. Ngai conclusion ezali boye ta una analyser nyonso. La Bible to bandaki kuna na mukanda juge kana kangameli okoya komona ete il y avait 3 grands juges et 3 grands leaders na kata Israël. Deborah, Gédéon, Samson. Batu oyo ba monanaki ete na tango batambolaki na bonzambe ekoka Bible e confirmé yango ete Israël ezalaki na kimia, bitumba ezalaki te, injustice ezalaki te. Oui, awa tozali kolobela Congo en général, mais un leader spirituel, un leader, un président congolais, soki akosambelaka Nzambe, parce que mutu akobangaka Nzambe, question moko tokolala nango, est-ce que mutu wana akoyiba? Mutu akosambelaka, est-ce que mutu wana akokonzamisa mboka, akoteka mboka? Est-ce que mutu wana akoyiba ba élection? Est-ce que mutu akobangaka Nzambe akoempoisonner batu? Est-ce que mutu akobangaka Nzambe akozana haine? Est-ce que mutu akobangaka Nzambe akotala mama wana mwana wana balabala azala shege? Oh non, ben biso nyonso, peu importe. Tokolobaka la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Même plus 5 batu ba appuyer te likambo na Congo likambo kosambela te, ngana joindre groupe muke pour na tirer conclusion ete Congo toza na besoin ya mokonzi te, mais mokambi. Mokambi azali mutu akobangaka Nzambe. Mokambi akoliaka te soka moni d'abord bana oyo bazana pembene balete. Mokambi c'est un capitaine d'avion. Capitaine d'avion soki avion ezali kozika akozela ti mutu nyonso asili kobima na avion, azeli ti équipage nyonso ba hôtesse de l'air babimi, ye mutu asuka abimi. Bongo soki avion ekozika, ye mutu akozala na kati, mutu asuka, mutu ako exploser na kati ya avion. C'est ça un capitaine. Mokambi azali capitaine. Mokambi akoki jamais kozala mutu ya goigoi, degré ya spiritualité fait koka. Désormais Congo tozana besoin ya mutu oyo ayebi Biblia, ayebi kobanga Nzambe, azana degré spiritualité ekoka. Fini ki voyou, fini ki boyibi, fini ki makamba buzoba oyo ezali ke un président capable koboma propre maki na ye. Biloko wana na Congo to lingi lisusu komona yango te. Ndeko diana suluvutu, nazo ngisolo antenne. Oh, tolingi komona su un président sodomisé te, tolingi komona ba parlementaire sodomisé te, tolingi komona ba konzi sodomisé te, tolingi komona mutu oyo akobanga ka Nzambe azala mokambi ya Congo. Hallelujah.